Matondo mingi na bino ba téléspectateurs ya chaîne ya Bonsomi Vom Télévision au besoin penze belé na ngongo ya kolanda biso na manaka na biso Vom Sport. Vom Sport manaka oyoyo eye kotalisa biso oyo batami oyo pesaka kokoso na kati ya ba sport na biso ba discipline so zango na kati ya sport na judo na catch na boxe na sport ope to benga ka sport roi foot to pe na basket bo ebite ba biteni wana nyoso kokoso eza makasi eloko moko te ezo marcher soko bokipa ba katiere bomona bazolela bokipa ba footballeur bazolela bokipa ba judoka bazolela pa ba boxer lolenge moko nde manaka oyo yaka kokundola kolakisa ba cause oyo mimi ba discipline wana nyoso na pasi toza biso moko te na plateau oyo toyaka kokabola na bino makanisi mokolo na mokolo tozona bandeko oyo bakompagnaka biso toujours na kati ya manaka na biso Vom Sport. Tata matomona mbote na biso mbote ndeko mopanisango mbote bino na lika mokango pe mbote lisusu bongo na bandeko balandi ya Vom Télévision ba lisusu bongo libakwa kolanda biso o mokolo malela. Tata mokango mbote na biso mbote ndeko tambi mbote pe na bema tumona le sengo komona na lisusu na bino na plateau pe mbote abalandi nyoso Vom Télévision o baza tango o kolanda biso na ngalo. Matondo mingi na bino ba téléspectateurs sans plus tarder tokokota na manaka na biso ya actualité oyo kozongisa biso susu na kati ya sikisiki ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo nde na kati ya actualité toyebi ete toyali na sango ya mawa sango ya pasi oyo ekoleli mboka Congo moko ya mwana Congo moko ya bobeti ndembo ndeko na biso Jordi Lukoki oyo awutaki kotika biso na mikolo euti koleka esalaki pasi mpe mawa tomoni lolenge kani sango wana ekomelaki na niveau ya fédération kasi manaka ekovia tokozwa susu temps ya kolakisa bino Jordi Lukoki azalaki nani abandaki football wapi ti ndenge mpe ayaki na kati ya équipe nationale wana ezali moko ya baactualité kaka na kati ya baactualité toutaki kozala na élection ya fédération ivoirienne FIF epai wana candidat oyo biso nyonso na miso toyebaki ya kozala favori azalaki favori ezalaki Didier Drogba kasi na grande surprise azalaki éliminé na premier tour epai wapi élection elekaki na 3 personnes Didier Drogba Idriss Diallo pe na Sori Diabete oyo azalaki pe susu moko ya bancien joueur kasi élection ekabolaki bango Didier Drogba azwaki 21 voix pe Idriss azwaki 59 voix pe Diabete azwaki 50 voix kasi lelo président ya FIF ezali Idriss epai wapi ya alongaki na deuxième tour ya maponami oyo bakendaki epai wapi toyebi mwana mboka Otisi Ngoma oyo batelemisaki lisusu na ebonga ya sélectionnaire ya Léopard Prime B epai wapi awutaki kosala 49 a sélectionner pe sélection ya 49 joueurs kasi mitune ezali kaka lolenge kani asaleli sélection wana championnat beta makate championnat esali 3 mois beta makate ba joueur wana oya zu est-ce ezali ebele kaka na kati ya actualité tozali na mboka Russie epai wapi azali sanctionné na ba compétition nyonso ya IFA ba compétition ya IFA ba club nyonso ya Russie ko participer te eza éliminé pe lisusu candidature ya Russie ya organisation ya Euro 2028 eza lisusu rejeté kaka na kati ya actualité mboka Maroc epai wapi toyebi azali qualifié na mondial Qatar 2022 epai wapi coach wasungaki bango po ete bazwa qualification ya mondial ye batie mopanzi na mikolo ezali koya bazali koluka coach oyo akomema bango lisusu na Qatar kasi na grande surprise biso RDC ndeko oyoyo coupé oyoyo azalaki éliminé na biso na éliminatoire wana biso to reconnu lisusu ye pe mutu akomema biso lisusu na éliminatoire ya Côte d'Ivoire 2023 na éliminatoire oyo ezobanda kala mingi te championnat d'Afrique ya lit oyo esengeli ebanda na sanza ya mai awawa kasi grande surprise eza ete ba athlète na soti lelo bazakaka awawa bazoyebanake bakokende mokolo nini championnat calamité eliko banda ministre sport plus mingi azali focaliser na bale ministre sport plus mingi azolandela kaka makambo etali bale ba misusu bazoloba po bale ezaka na mbongo ebele yango moni bango bazo ko se pulmoner toyebi te kasi bandeko bamemelaka biso bamédaille pe mwa mingi wana ezali pe lisusu moko lisusu ba actualité lisusu tobandi komona mopepe ya sika mwana mboka Fifi Masuka oyo azwi akomi présidente ya Asimba
ya kolozwi oyo ezali eloko moko ya malamu soki mpe bamama mosusu mpe lobi ekoya bakozwa bareleve baclub mosusu ekozala mpenza malamu mingi wana nde ezali baactualité na biso ya mokolo ya lelo tata matumona tata mokango sango ya mawa ndeko na biso jodi lukoki bauti kotika biso na age ya 29 ans ya moto kota na kati ya bamasolo na biso mwa liloba kolandela liwa na ye boyambelaki yango na ndenge nini bon matono mingi ndeko na pesa biso maloba bozongi na bango to liwa na bango ositaki biso mpasi mpo bazongi mokili ya molimo nde tolobaka bakufi mais apparemment c'est comme si na mboka oyo kaka yamika ezayela yango ezalaka banda kalakala tolingi konéglige mo makambo mwa mingi aujourd'hui aza quand même parmi bato oyo barenosaki mpena na pele ya Pays-Bas baboyaki mpena kobeta na Pays-Bas bandimaki bakobeta mpo na RDC mais ne fils que moi reconnaissance yango ka makambo tozoloba jusque là non bazwi ata organisation moko te nanu basali mpe eloko te tozela bien que l'information déjà bato balobela totala ndenge nini makambo yango koleka eza mpasi mingi mpo toperde susu moko ya jogo ya makasi le joueur moko ya makasi nga natala bamatch na ye natala niveau ya dribble te toperde bina valeur tata mokango ndeko jeudi azalaki moko ya bandeko oyo eza facile te ntango ozo évoluer libanda baye kopropose oyo bamboka lokola baPays-Bas okoma kobeta kuna baavantage ezalaka ya makasi me ndeko asedaki te andimaki te andimaki atikala kaka fidèle na mboka Congo ntango boyokaki sango ya liwa na ye boyembelaki yango lolenge kani matondo mingi ndeko tambi esalaki biso mpasi mawa po motu moko asepelaka na liwa donc liwa esalaka kaka mpasi na mitema mais ya mpasi kotala ndenge loyemba tuna oyo tolobaka reconnaissance na mboka na biso donc joueur wana abeta mpo na mboka na biso abeti 3 matchs officiels pour la RDC. Donc il y a boya même équipe ya Pays-Bas au basaki ba mbongo belé pour na ye aboya ki ndime ko beta na mboka na ye mais tala o mboka na ye c'est mais libanda l'équipe ne pas ça qui na 20 ba sali bo hommage pour na ye mais moi ne mi bal baso les mindele baso les la joueur bongo biso bongo na komo biso ba kolo na ye biso ba kolo na ye les ré wana ngo basala na papa Kaba so kufi ba ki ko sala hommage na mutu na journaliste mais joueur a kufi batiki donc au moins les reconnaissance ya mboka na biso na biloko donc ils a pena déplorable sur le peuple pas baso les ka peka bongo ndenge pe sukelela si le peka bongo donc bango bazela tango siko to banolo ba mingi alors mona basali mo eloko basali mo geste ba boma mo ndika ba message donc il a pas si mingi na komona mboka ya boye donc c'est regrettable l'ina foot tata matumona enfin tozwi biso nyonso sourire togangaki tolobaki tolelaki tolobaki esengelaki toloba gouvernement abeti loboko na mesa 299 000 $. So lina foot izwa zongisa championnat esengeli bajoueur bazala na bale na makolo ekosunga biso na éliminatoire ya CHAN po tozala na compétition mpenza tovibre na kati ya compétition boyembelaki yango ndenge kani ntango olandi ministre azoloba ya ete basali déjà nyonso ministre ya finance abimisi mpe déjà mbongo lina foot mpe aconfirme mpe bazwi déjà mbongo donc na mikolo ezali koya batelespectateur championnat ligue 1 ezozongela bino na betando na bino bokozonga kotala yango ndeko tami bakozwaka biso lokwa mwa bana mwa mike te basakanaka na bato na mwa masolo moko lokola neti baosala bajama yo to soki ndenge nini bino bozokanisa mpenza so bapesi toza na nyongo ya 300 000 oyo ifo baverse na Airways bolandi sikoyo boyebisa ngai nani 300 000 bapesi 299 232 $. Sikoyo soki bapesi yango boza siri mpenza espace ya 1 mois après ça va kosala 3 mois ya arrêt ya championnat 1 mois phase aller si la quitter phase retour kobeta ba match nyonso eza pratiquement impossible. On a ngai na zomona mbongo ebima nango bapesa na bongo kaka société selon ngai pona ngai na omona baza na likanisi ya kobetisa kaka phase aller soki première abimi deuxième abimi troisième et quatrième baquet d'Afrique. Tout ça kaka wa bomona que championnat où il phase retour et kobeta maté parce que na joué déjà a fallu déjà ba combo kende déjà vite tout ça na mois de mai mois de mai mois de juin na miracle ni na mécanisme ni
ba match en retard ba récupérer yango ba équipe condamné sika wana to condamné nani ba organisateur to ministre mdazali à la base te ministre ça aza vraiment à la base ya makambo oyo parce que au mona wapi championnat na le bien ba mbongo oyo bango 4 millions to bimas na ma léopard éliminatoire ya Qatar 2022 4 millions ebele ya mbongo wana ceux qui bazwa ki atani fiske 300 000 oyo wana ba pesa ba de kesa na kesi ya la foot ba foot anyongo wana depuis quand makambo oyo ndeza te parce que omona te quand dit ils ba jimo ko ba jimo ka mike za na sim ngako na moni zaka touche ba ninga ba sim sande otisi ngoma parce que eza tant ils ont poussé bazwa ba créer na bango ka nini compétition moko bazo d'équipe wana à l'occasion ya mama à l'occasion peta musu ya joli pe ta musu pe ya bandeko musu bazo ngambula moni bazo voilà basali mo tournoi moko bazo ba grand club wana bazo mo kanyaka no ba pesi bango po babeta ngoma a détecter parce que azu ba joueur wana bon là to komi ko tukuna ti na dépenser bino na et c'est comme zo vanela lina foot so lelo Lupopo. Les plus grandes victimes, il y a des ordres de choses. C'est le Lupopo. Pour le Lupopo, c'est année Oyo, à investir trop. Oui, équipe maintenant s'organiser. C'est ce qui est arrivé que nous avons fait face à l'équipe qui est Betami. Face à ce qui est Betami. Voilà, problème Zawana. Championnat est Katani. Or, on a règlement. Il y a CAF. On a le recours. Dans le calendrier, l'année passée. Or, ce que le recours dans le calendrier l'année passée. Et ça va à bon côté. Automatiquement, l'article l'article 62 lobby au cas où il y a arrêt du championnat, bah pour reconduire classement il y a saison passée. Mais bah il y a 63 ce qui phase aller Sili. Donc l'ina foot face à classement phase aller. Ah oui, bah qu'on soit bah reconduire l'équipe Oyo et ni premier na phase aller deuxième troisième quatrième ainsi de suite. Mais ngani na zomo ya makambo ça okenda on dirait toujours okenda kaka na phase aller Sila. Phase aller Sila bon wana zo engagé ngai kaka ngai na match à vite ndenge bah fallait vitesse wa coupe bazembe boye désolé au moins ça mon c'est wana. Est-ce que ça l'appelle temps pour les lots déjà tout ça déjà na mi-mai. C'est impossible de déjà na mi-mai. C'est impossible phase aller qui aussi la phase aller qui ba match etikala ki. Phase aller aussi la nango. Ba musu bazana ba 17e journée, musu bazana ba 14e journée, so ba bet net na biso awa. C'était transport, déplacement ba kebu ba zongi faut tenir compte. Mais ce qu'on problème c'est nini? Tant au bilo bazana nyonga 300 000 bo pesi 299 000. Ce qu'on a ba 3 mois au bo pesi bango ya retard au foot ba travailler na bango. Est-ce que ba ko défi sabino sous transport ngo yango mutu na sonomi tuna te to ça na combien d'avions oyo ko sala ba biloko ba kende est o ba kende nord ba kende sud wani za ba aventure so ba ki prudent le ko pe héroïse ngo ba so ki gouvernement récupérer so ba avion moko boye ba ko sa nini ba retaper ta avion moko ba mbongo na ba bebisa ka bana ba retaper avion ba tsango jusqu'à na disposition ya football to soit na disposition na lina foot pour que ba déplacement ça ma facilement tata mukango lelo ba club tokolo ba za victime après avoir engagé ba dépenses ba minene résultats zo za la kaka boue biloko to vivre ngo ba année pensa moi belé uti ko le ka to kanti que cette fois-ci mbongo ne ko kokota ano peso to ngo na ko desa ko to plus que ba ano uti ko le ka c'est là le propos le non so na so bela par rapport na mona ki organisation ya club on a club na uti musika des autres kota ki fai le propos pena za la ki so na top pensa tout. Mais cette année, peut-être le Popo Penza Zongi, Penza de en forme face à Mazembe qui match a gagné contre Vecleb. Tout le monde qui va tout au top. Mais les lots, l'État est pour bête les beaux qu'on a mis ça. Je suis d'accord avec malgré les arrêtés, mais arrêtés par rapport à ça, l'équipe Moussou, ils en a Est, Moussou, ils en a Katanga, Moussou, ils en a Kinshasa, Moussou, ils en a Bambujima. Nathan autre tika est-ce que l'ina foot a kokoka vraiment aussi ça même phase aller à pamba pour na mois de juin atteindre que la CAF ba combo ya ba oyo ba ko ba représenter RDC na Coupe d'Afrique aux ali koya atono mingi ndeko tambi magebi mo ko komi les avocats ya Lupopo pour la moto défendre mi na zo défendre Lupopo te na zo par rapport ya ba moyen ya Lupopo te année ya lelo to zaki pena na kanda na mingi pena ko pesa bango pena ba makambo ya bien mais kolandela po bango balingaka ba vérité te
so meki ba vérité na bango mingi awa donc ya luka makamusu na sima mais makambo na foot to ko mona ko moko maloko siko cop et on a habité IGF ce qui pas qu'on a déjà fait ma mbongo na bango wana mais le jour IGF ça pas Léopard coûte 4 millions qui pas bongo ba ça les évaluation té IGF pas ko to makambo bazana to pesa tort mingi na ministère à sport fait kofa na bango moko na foot pe bande bazana ngambu ya sponsor pour sponsor parce que bango mbongo pe championnat de ce championnat eh oui bazana ngambu ya sponsor côté wana c'était aussi manana so faut aller na foot ça neti nini bazana ngambu ya sponsor parce que l'équipe mbongo ya sponsor parce que dama makoki na ye pour championnat si kasi bobi ba samba championnat silité bobi ba samba ingeta ba ko samba to ko ite mais championnat silité siko boye ça boye sponsor parce que bozo ki dama on a contrat ça clair après si bongo va récupérer kasi pas bangate na BBC contrat gouvernement de BBC ya tira ka gouvernement et puis pas na charge il pas na charge de responsabilité ya makoki wana donc bango misatu donc ko bana na ministère du sport fait ko fana na foot donc bazala penza mikolo bazala na makambo wana kimia parce que championnat soki to ko pesa bango mayele basata championnat na phase aller là pour na pesa moi bokasa est-ce que ça possible c'est possible parce que la 15 jours etikali to sa phase aller aussi là soki basali jouer pour ça neni imana par exemple betina masemelelo mamo après show moko betina le popo mais phase aller et ça likambo phase aller ba match comme qui nango déjà pene aussi là et là organisation ya malamu so batika ka organisation malamu batie disingé phase aller aussi là pour phase retour et mais maïle ebombami pe si déjà la phase aller si so vivre na bitumba banso côté boy to moni que laisser un peu na calendrier actuel asa na sima ya Saint-Éloi est-ce que pas na bango pene osamena favorable pene que bas championnat zone et championnat zone ko bongo soko asa indisponible a rotika na lobi club nanu ya mais son championnat zone il faut mettre non club na DC pe na ebiti ba joueur mingi si 90% baza fin contrat et des autres un club bon même obi ki bazonga ba beta des autres total to reçoit tant faut tant ba zonga ndeko matomona ba téléspectateurs to la kibino to reçoit tant to lobela sur DCMP kasi yamboto lobela lengo to kozonga pa ya koko ya suka mboka po bango ni mutu ba yeba cause eloko ekanga ka bato bango mutu ba pesa cause eloko ezokanga biso to kenda ka coupe du monde te to sala ka pe kozwa pe coupe d'Afrique des nations bango peka moto bapesa cause oyo esalaka ASV club na coupe d'Afrique ata so akomi na au sommet azwa coupe te soki 48 ans déjà tokosala pe effort tokoluka koko esuka mboka pamba te balobelaka mpe lisolo ya DCMP vite soki aza au top esengeli ya diversion de taille pe azala DCMP yambo tokende kosala yango baplateau ya minene kolobela seri yango soki tokozwa libaku tokokende mpa ya koko asuka mboka mpona bakokotalisa situation ya DCMP pamba te DCMP kotala déjà boye équipe ezokende penza na kokufa des autres total soki lelo linafuta lobi ke ezonga toyebi te DCMP bajoueur nini oye bakosisa championnat mpe na coupe d'Afrique nini mpe lisusu bakokende kobeta tata mokango tata matomona moko ya baactualité ntango mpe tovandi toyoki yango tosekaki kaka to biso toyei na bandeko tokokabola makanisi na biso tomoni ete double confrontation. Il y a RDC contre Maroc. Ah, on a gagné un lit partout pour être OK. Maroc a gagné, ils sont 4 buts à 1. Mais, grande surprise, sélection et sélectionné il y a Maroc. Après avoir qualifié l'équipe comme une équipe mondiale, Thierry Libanda, les joueurs Maroc ont sélectionné Moussous ou accompagné l'équipe mondiale. Biso Baye Oyo Yotozala qui éliminé la Maroc et Ango. De Zui Lissoussou, entraîneur de Bisso Hector Cooper, de reconnaître Lissoussou, Lobby Oucho de Kazala qui a déjà Kalamingité, Azo Banda préparatif na joueur, ou que tout ça fait un match amical contre l'Ukraine, oui, vous avez les 26, la Belgique na 21, Hector Cooper déjà, ça déjà bandit dans Moussala na tant vous voyez qu'il y a information na vous aimez les gars de Gotambi. So écoute ministre yemona na tout ce que appelle ça compte à rendre na mboka ba pays développé même ministre faut développer il faut démissionner 4 millions il faut démissionner na match wana 4 millions non so écoute ministre sport a démissionné té président fait ko fa démissionner té bongo ni Hector Cooper na démissionner wana mo va aventurer donc fallait ministre démissionner fallait ba banda likolo bah, mbongo, bah, débloquer mbongo 4 millions. C'est pas une mince affaire. Ça,
bon belé ba discipline belé ata kutu 500 000 pas besoin de bimate ba ndeko ya lit surtout point commis wana yango omoni na ngambu ya mukando bapai wana balobaka soki Jacob abotaka bana 12 alinga mwana moko suka mingi mwana moko alingaka mingi suka tema alakisaka kolinga ye mingi suka esalaka nini bandeko basala keto bateki sikoyo yo olingaka discipline mo sport football pardon ya sa papa ya sport donc yo bale yo papa omolingaka makama bale po kuna kanyaki mbongo makebele ba 4 millions boko se retrouver bande kwa liti oyo kuna zunga na bino na mutuna na bino bande kwa liti loka kuna loko zate eloko zate yo kanisi bale ko ya Léopard au développer pena te Léopard ya kota bale voilà kota bale yo kasi pe bande ko ba osepela te tuzungi na ngambu ya acteur couper omoni nanu kutu soki tolobi nanu par rapport nanu ya ndembo ngo nanu Léopard azana ndembo balunga te par rapport à Maroc et par rapport à Maroc c'est un pays moko ya pays moko sérieux batali ba monité contre RDC malgré to za qualifié mais to la kisi na ndembo ngo pena na mosindo te ya kokate RDC ça qui faible yango ba gagner ngo RDC to za kalika zama malibabe zama malibabe mokonzi bangana ngunza zaki clair alobaki yango azaki clair alobaki alim akene me musa ko limbola na côté bandaki na bactérie bazalaki ezaki occasion pona bango bala muzasu histoire moni sko Hector Couper ndemo malam ya malungi zati bo reconduire c'est que ba monaki na moni bakati wana ba je o ba bilo ba 10% commission bilo ba 10% ya monde ka mpizara mina mboko ministre toujours batté des autres en akati ministère sport focaliser kaka na makambo tali foot bobike bolimisi ndeko tambi bobike bandeko bazala liboso na ye bandeko bazala liboso le combat ministre Mosimba yo bon eza kutu passe pour ye kutu abandani makambo ndembo kala bazana des ring do azaka na kata ya ndembo mais tala manga basalaki donc ye aye on yenda ko mo babuki toiture ndambo ye abuki sunda ko mobimba be chaque news oyo to ko attribuer na ministre peut-être rappeler ba téléspectateurs ceux qui donnent ba kebéchi que to ko attribuer na ministre pas ba ministre azala liboso na mokonzi banganga ngunza basolola 2 mois avant match na lisa mboka mobimba parce que ebomisi sa ba congolais na ba pays eza sérieux ministre singela ka démissionner pour eloko on est seulement dans la chambre et seulement pendant na poisa boye mutu nyonso yoki na ba médias les cas eloko ezokanga boye na 4 millions so bolongo la keta 500 000 bosala makambo ba papa na biso wana c'est grave te mais l'autre le retour de mosolo c'est grave te du monde c'est na kozanga koyoka ndeko mukango ntango ozomona il fallait que tu biso ne que tu fallait to bengana nde entraîneur Maroc kolandela PC coach a PC résultat eza défi moko munene au coach wana relevé kozongisa Maroc na coupe du monde eza défi moko penza makasi ozomona bamboka lokola baligérie po ekatani bacote d'ivoire ekatani mais Maroc lelo aza na billet na ye ya coupe du monde mais komona batie sélectionner na bango mopanzi mais biso baye oyo toza éliminé na baconfrontation wana tozali nango face à Maroc mais toreconduire lisusu ntango bino bozwi message wana bozomona ngo nini eza kaka neti coach tata bato mona alobi ezali likambo ya bacommission tomoni mwana mboka Flora Ibenge na ntango na ye ezalaki benjire image moko ekutu ya soni kutu elekaka meme na média bomonaka bato ozofinga ye tellement mpe akomaki mpe monte mpe asala mpe azongisa po aza moto akoki koankese nyonso te Hector Couper lelo aza reconduit mais eteni ya Maroc ndeko batie libana oyembelaki ngo ndenge eza soni makasi nokomona moto akwesi omataka moto okenda moto akwesi esa moto okita mbala moko sobila ko akwesi na moto me omaliso na moto ozokende so na moto moninga memba lekisi aboyi moto omona te yo ne sali oso donc c'est comme ça koyeba donc eza pasi bon mpona bango donc eza pena soni makasi mpona ministre ya sport donc toza koatake kaka ye ministre ya sport parce que bayebi makambo baosala te
parce que politique n'est même pas mboka na biso na sport na biso politique ni non différence entre Amos Mbayo na ye différence ça te bato kende kaka bongo ka bato da ka ba vegle bato me mana ka bongo ka yeni bato kende nengo bolo ba vegle bato tambola suka na bongo ça libulu kaka ti ba ko ya kaka politique ni ne malunga o asali na mboka na biso lelo ka sokeri on to senga IGF ameka impeko na yedi tata a contrôler bango à contrôler bango parce que bazo sala makambo ezo sala soni pour na mboka na biso tala Côte d'Ivoire longoli ku coach na yona oui na longoli coach ba paye belé longoli ba coach na bango siko bino ba za ki pensa alote so bino reconduire na qualité ni même na système de jeu boyamba na qualité ya to bi de qualité ni ba reconduire ye bozo ki la yema o to ni donc na éviter pour ça munene yango wana bazo ekele ma bazo reconduire na donc na éviter qualité nini ba bazo ngise to kupena na tête la tête oui oui que Nicolas système ezobeta ma mingi système à 3 4 3 ou 3 5 2 mais Hector coupé à quel obeta monter pour qu'il est là milliers de cerveaux monter l'équipe baba les comme milliers so ça va mettre makasi il y a zo protéger azo alimenter attaque azo protéger défense. Mais si c'est moi, on a 4-4-2, ils ont beaucoup plus défensif. Sony. Basipe Mawa, Biloko, Nyon, ce sont un rapport à Bisso Peuple. Bisso Dolia Kambongo, Bisso Zaka sentiment. Dolia Kambongo, Zaka sentiment. Je vois la Zébito, c'est quoi, il te bêtise beaucoup. Dans la ligne Sengo, équipe n'a gagné qui. Obalia Kambongo, Bazali. Bisso Motpesa, Bisso sentiment, Bilo Bongisa. Mambongo ba tsepe na sport na football et porter pe le côté ka mbongo be na football na ba championnat be ta ba ndeko elite ti le ona ba kete ba je souffrir pour na kosenga mbongo ya vol tu na peso zinguzala na et so nini nini pour ça il va participer aux appels mais bon sanctionné parce que boza na kati ya sélection pour bunda bino boyete boza sanctionné ministre non on peut s'embonner bien na mambo que au sala et que ça peut malonga ça donc 0 na 0 donc ça soni pour na bande ko na biso ba basket banda balaka bango mbongo ba mituka na bango banda na fin 2019 bango sana kino lelo lisolo na ko te beta mara président kuta lobaka ngo dans les deux chambres réunies bango sana so azolanda biso ba équipe belé longoli ba entraîner na bango na ya biso to zongisi par rapport à yani nini ya malonga oyo tozwi mpona tozongisa ye na coach wana donc eza soni eza mpasi mingi donc eza mawa mpona mboka na biso eza soni eza mawa mpona mboka na biso bakongole bazalaki na esengo ya koyoka mwana mboka Otis Ngoma bazongisa ye lisusu to bamemelela biso ye na sélection mpo ya kokumba bandeko na biso na CHAN boyebi CHAN ezali coupe oyo ebetamaka esengaka kaka bajoueur bazo évoluer na kati ya mboka wana nde tobengaka plus mingi baloko nde bango moto abetaka CHAN nde lobi euti oleka fédération asinisaki Otis Ngoma contrat oyo ya koconduire bajoueur na biso na éliminatoire oyo déjà calendrier déjà ebimaki na mikolo ezali koya bamatch mpe déjà ezali kobanda tata matumuna ndeko Otis Ngoma azwi baton ya mwana mboka Florent Ibenge oyo amemaki biso na CHAN oyo euti koleka ya Cameroun ye elongo na Pamphile Mialo lelo batiki malgré Pamphile Mialo bareconduire ye mais Florent Ibenge atiki lelo mwana mboka Otis Ngoma lelo ye aye mpe asali déjà présélection na ye déjà ya 49 joueurs. La 49 joueurs dans une bataille 49 joueurs wana kala minute compétition d'éliminatoire et banda awon et ko c'est la biso lenge kani ba joueur oyoyo baza reteni kasi mabeta ka balete pe ko zuwa mwana moko Otis Ngoma ko kotisa ye to ko pesa ye lisusu charge ya sélection bino tant que analyste politique et sportif bo embele ke on peut le dire. Bon, biso to mituna par rapport ya ba critère au batiaki pour la candidature ya ba coach ba sélectionneur. Mais on irait à répondre ngene kana moko to mibale sur 6 ezali kwana.
donc équipe na yo obeta na haut niveau comment ba niveau zuba titre ba niveau ça peut vous rappeler puis ça peut na diplôme oui bon ceux qui s'appellent pour un diplôme c'est data ya on a l'obité tout ça pour un diplôme c'est ngi bengi azaki ndenge c'est yekuta ki diplôme série A alikaki bango nyonso na mboko mutaleki na qualité ya diplôme azati mais tout ce qui est ndenge 7 matchs joués combien de défaites combien de nuls te moko yo makambo wana oyo kotanga mingi wana soki ba diplôme wana te yango te soki mpona yango ntango mosu RDC lelo nde amata likolo makasi mais likambo oyo biso tolobaka mingi likambo oyo ya likambo mboka likambo mabele ya likambo oyo fo bakota na mozindo batala pena mingi mpona zongo nano mutuna oyo tuninga wana ntango ye asali sélection bon bazwi parce nga likambo koloba so te bazwi déjà ntango bazwi a sélectionner ba joueur en fonction ya nini azwi mie ba joueur mosusu oyo baza na bas de l'échelle oyo baza pena na mwa suka lokola bazano baza na se azwi na bazano azwi na baclub ebele alors bajoueur mingi l'équipe oza mwa likolo la vite azwi 5 na DC pas 5 na tout pour ça Mazembe bazwi 12 joueurs te bon kuna bango baza na bale na makolo parce que baza na championnat baya compétition babeta comprendre et ça na moins normal mais sikoyo nga nazomituna stage oyo baokende akosala ndenge nini po toyebi awa na mboka oyo po azwi moto lokola Riki Tulenge nde toza boye même na manière mayino abetaka te shindani ozwi joueur lokola Saoulé Ebunga 3 fois l'homme du match mon latéral nini na RDC na saison oyo abimata l'homme du match une fois AJP atayi Saoulé AJ Poussani bona AJ makambo wana kutu yango te azolo soki AJ Poussani akobima jamais l'homme du match okobima ndenge nini esika bashengi baza ebele te kaka na liro nde toomona boye ti tokóma mpe bomonaki babimisa liste moko boye toyebi mboko ndenge ezalaka bapiri peti ya bavie na bango ndenge balobaka bazangaka tout le monde babimisa bakombo moko boye donc bokamwa kutu bonne chance parce que azali sélectionné na mboka lisolo ya chan yebi ke bandeko nde bazolanda bayebi ke tosepelaka mwana chan tozwa chan ya 2009 tozwa première édition ya 2009 tozwa yango toyo kozwa lisusu chan ya 2016 tomoni mwana mboka lelo sénateur ancien ministre Kambai oyo azalaki tout puissant na ntango wana bato nyonso babetelaki ye maboko mpenza ya maboko kasi yambo tokende kopesa bino mpenza maloba tolobela likambo etali chan pamba te soki boyebi esika bowuti te bokozala na difficulté ya koyeba esika bokomi mpe bokozala na kokoso mpenza ya makasi koyeba esika nini boali kokende soki tokozala langage moko na bandeko na biso ya régie tokosenga na bango babalanseli biso elema ya mwana mboka ancien ministre Kambai lelo sénateur oyo ayaka na siège ya religion africaine lokola mokonzi ya banganga ngunza fumukusu ke muzala pana na Angola balingaka te komilobelela balingaka te komibetelela tolo biso lokola tokutanaki na libaku ya elema wana tolobaki tokolekisa yango boye te esengeli tosunga bandeko ebele bayeba soki tosepelaki source ya bolamu wana ewutaki wapi leka bakoko balobaka moto asali yo bolamu fo kozongisela ye matole lokola tokutanaki na elema wana tokoki koleka kaka boye te tokosenga na bandeko na biso na régie bobalansele biso elema ya ancien ministre Kambai ya sport oyo azalaki na kati ya religion africaine kokende kosenga coupe oyo biso nyonso tosepelaka nango na kati ya mboka oyo toyebaka te esika nini ewutelelaka soki boza pre bobalansele biso elema
banso banso wana ezalaki bongo bokombi ya son excellence monsieur le ministre de la jeunesse sport et loisir tata na biso tata Kambai Simbumbu de bongo lokola bakomeli biso na botosi bonso tokopesa na bango esika bakoya bokovanda. Nelson Yanzila bana vuvamu nyonso bangunza avant nakende Kigali nasengaki bino mate ya lelo toretenir mo moko kotosa na koyoka il faut tozalaka attentionner biso nyonso na vie na biso yango tokomona nyonso soki tokotosa makambo oyo tokoyoka ndenge etamboleli ya vie na biso ezala na politike ezala na sport yango mpona kende mosika te nazongaki mingi awa po moto soki amoni akei atamboli ti il faut azongaka mpona kopesa mpe matonde naye kozongisela bino su matonde mpona nyonso oyo bosali po motu nyonso ayebaka na vie na ye marshe na ye ezalaka ndenge nini ebandeli ya vie na ye ndenge tozali mpe makambo etali leadership na choix ya oyo aleki biso milimo oyo biso tokomona te oyo biso tokomonaka bomoto boye te il faut koyeba kosalela temps moto na moto ayeba kosalela temps na ye yango ya liboso nazongisi matonde mingi na mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange oyo aponaki nazala ministre na ntango oyo ere mokonzi anome nga nalobi te nga nayebi nzela nayebi koluka na secteur oyo nazali je crois que boza parmi bato ya liboso na mwa oyo bauti konome nga na bandi nano awa yo kosolo soki botali malamu banda mokonzi ya mboka azali mokonzi ya mboka na mboka oyo nayebi te soki asa décora baministre décoration c'est-à-dire que non bapesi nga médaille ya chevalier de l'ordre national Mzee Laurent Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba. Bitumbe bandi wana bato bakomotuna me motuna ye eza wapi aye kaka sikoyo biso bato tobanda kala auti oyo yaka sikoyo motuna ye ezali wapi sentir nini alataka na loketo makolo ne etambolelaka wapi bon aza wapi toluka ye nano mais eza pasi po bamona place nazali ndenge nalobaka na bainterview na nga mosusu oyo aleki biso nyonso na grade na Congo son excellence Joseph Kabila Kabange ye ayebi esika nga nazali parce que ye andimela avant nga nakoma ministre bolanda badiscours na ebele alobi bato bakosakana na Congo bayebi Congo te Congo ezali mabele ya nani mais soki ye akondima yango so biso oyo na se toko comprendre yango te bwani lokola nga na nalanda makolo na ye nalanda oyo atinga na mosala oyo nakolandaka nzela na yo yango mabolandi nzela na ye wana yango lelo nga mpe naza hero na kati ya ordre bahero chevalier naza chevalier
charité bien ordonnée commence par soi-même. Nami bandeli na mongai mo. Na yeko ya kanami balé o Italie balé au par. Ngana ebi ndenge papa Ocholo ba tout à l'heure. Les secrets beau secret mais non ebi lingala malam. Secret ya récit union sur les na kati ya unité bomoko à la recherche de l'unité ya masolo. Soki bomoni mboka bato balingi su masolo te, bato balingi dialogue te, bato balingi mobulu mboka wana ekendaka liboso te. Mais soki bato bavandi basololi batie bomoko même esprit regardant dans la même direction mboka wana ekende liboso. Ya yango na onga na yebi na bandaka yango na nakoma ministre te kosolola na bambuta mutu wana do banganga liboso bangoyo banganga liboso o bayebaka baleopard bango na bandali baasmara bakabasu basouplesse bango nyonso nde babandi bamana kurbondo banganga liboso bangoyo na bandi okende na bango kobondela bango te bofongola mitema na bino boya tovanda tolia nano ngato na goloba ndaya beli akoti ngalia mangalobi te bopesanga facture wana soki totala ndaya na kati ya hôpital alamuki na micro alobi kende bana wana bakolonga liloba ndaya yango na nsima ya milulu ya lelo bayebi place tokokutana na komina kisasa place tokutanaka lobilo aza binamoni lobilo te bobengabenga bango bona aza na dei kasi dei bakundaka na moi na poko yo bobenga ye soki 17h ekoki tokutana place tokutana wana tovanda lisusu totonga lisusu toyeba ndeni ya kokende liboso nesonga nzila kaka moto ainterpelaka biso alobi te botala bana baancien wana baleopard bachampion wana banda toutaka na stade tata Raphaël na bandi bobosani te tosengaka pardon yango tolobi ke moke tokokende na machete wana tokokata maleme kuta tokokende mbangu te mpo makoki eza te mais tokokende malembe ntina ndenge tokoresoudre baproblème nyonso ndenge tokoki koresoudre yango na boluki nzela kaka na boluki nzela tokotambola totie match dernier match ya phase de poule Léopard contre Cameroun na kati ya stade Tata Raphaël vuva mobaye batondisi box de pharaon nyonso tomonaka na bilili boye Léopard abimi na bleu blanc tosololi kaka na litoyi awa topoli mais moyen koloba yango na public eza te biso moko toyebi deja keno awa matata ezali awa esangisi ekoti mobulu bon mais nakolendisa kaka mitema ya bato tolobi bon toza deja na 6 points nzambe mpe akoriente mpe makambo na ye mpo soki ezalaki ke mabe ezalaki deja liboso soki tozalaki batetu mbele mabe emonani tosololi na papa na litoyokabi te ngai lobi nakei mboka mpo oyo claire eza te soki bacommerçant bazali oyo bakoteka bilamba na équipe nationale ya bacouleur ngandi moi je vais imposer en tant que ministre ya sport mpo bolata bacouleur nationale
la bino masolo histoire les choses vécues. Oyo makambo nga moko na tambo na ba collaborateur na nga oyo. To komi mbango na ke okutana na bao bazali yo encadrer équipe, o bazali kende ba réunion technique. Na solo da bango babine excellence au moni tozala na deux couleurs. Tozala e couleur soki tozo yamba na papa nga biti papa. Otika na makambo na bino ba couleur ya ko yamba na. Ata na ko yamba te bino ka ba couleur nationale. Pourquoi Cameroun balata ka ba couleur de sud? Alors, bossala lo boche soit jaune bleu ou rouge mais pembe zara makati wana te. Bon Yango, Excellence, Monsieur le Premier ministre, peut appeler ça un Bingissa, Mikoromi Balé, pour tout en place commission pour l'habillement et le léopard, tous dans la couleur unique. Pour les tantôt, parce que attendre le drapeau, la bichon, on a place bleu, blanc et ça. Donc désormais, Automoni était à bichon. Likambo mususu na kosekisa bino ezali bon mutu na mutu aza na kondima na ye nga na boyi kotutisa mitema na bino mais tovoyageaki tala bamilangi ya nano bango tovoyage tala bamilangi ya kamba bamilangi ya bamiel oh bamboka wana poisson boye na ezaki secret moninga kobetela bino lisolo tokomi na Nairobi po babagage eleka po tolekelaki nzela wana deuxième tour premier tour tolekaki na Congo Airways tokenda bateveli moye bafuya biso mingimingi eza te mais lokola efana koma butu wana kaka mpona makambo oyo oyo namonaki a partir ya tata Raphaël bon bacollaborateur na nga omwa ndamoma mais papa alobi makambo ba SMS abosaniki garde na ngai mpe ayeba tindaki mpe garde na surtout match oyo ya contre Guinée tobandi kosepela tobandi kokonte telefone na nga te telefone te oyo match wana tobandi kokonte 1, 2, donc nous commis déjà 120 minutes déjà pour la chrono tout le monde est match ici 1-0 le bas la zone. Donc 30e seconde, 35e seconde d'égalisation. On va de la wad. On dit mais comment qui m'a je coupe en mettant la bicho. Attends, qu'on numéro t'as un doute. Donc, quand ici, malobagnon sonne. Bon, Nathalie, mais pas la bango, bah là, tu vas aller de soleil là. Et ça, bah, téléphone, va nous là partout. Bah, SMS, va. Ezali mokano ifo ekokisa magana vai mokano ifo ekokisa nasisa lisolo ya mai tokomi na Nairobi sikoyo bakontrole o mai oyebisikono o béni Saint-Esprit o mai sikoyo bazokomprendre mai oyo mosala nango sikoyo bagarde nango banasaka eza mai ya mabe te bakomomela bakomopasi les bateaux les gars mutuna kondima na ndenge na te ya ba joueur mutuna ndenge eza na gouvernement place tozali eza na sport mutuna na ba conviction na ye mais soko za leader okokumbela bato mususu il faut y place nini yo che voilà place oche mutuna voilà parce que à travers ngai ebele o ata baza na ndenge ya kobunga bakoki kolanda ndenge ozotire bango yango tolobaki ke soki tozwi coupe oyo
tokozonga kaka banzela oyo totambolelaki mpona koremercier après koprépare mpona oyo koya toza déjà qualifié na baéliminatoire mpona coupe du monde oyo koya tokoprépare coupe d'Afrique des nations oyo koya tokoprépare bachan oyo koya na badiscipline mosusu yango mateya mingi tokokanga lelo soki bomoko ezali kaka soki tokoyokana mpe tokosolola oyo nde mokonzi alobi ensemble pour la paix et la cohésion nationale mpona kimia ya mboka mboka ya Fumoki Mbangu ezali mboka ya bato bakaniselaka makila etanga te eza normal te soko ozali véritable congolais soko ozali mwana mboka oyo babela ya Fumoki Mbangu okoki kozwa micro te oleka na batelevizio okoyebisa bato ke non il faut yinda kaka il faut te omona Fumoki Mbangu ata na buto ya kolobela yo tozali mboka ya paix justice en plus aussi mpona kimia na mboka esengaka toujours masolo papa alobaki yango awa ke ezala na politique ezala na sport masolo soki kosolola eza te moyen to avance eza te nakobimisa mpo nga naza déjà informé nga nayebi nauti wapi nakokende wapi me nalingaki nayebisa bino ke non à part victoire ya léopard oyo tosengaki oyo boakompagnaki biso oyo nzambe abakiseli biso lisusu eza lelo ke nga Denis Kambai parmi bamembre ya gouvernement nyonso me ngai naza na exception moko naza chevalier de l'ordre bilembo wana eyaka pamba te c'est la spiritualité aussi il faut savoir combiner parce que ngai nakondimelaka Fumoki Mbangu nasi namona yango na ndoto nasi namona yango na bamakambo ebele baévénement ebele oyo ya na vie na nga naza na bacérémonie ebele mais eza mpe secret il faut mpe bato batiaka dute mpo babaya mpe mingi tozala mingi te te po soki oyebi secret ere bato bazosantete mpona oyo parce que soki tokomi ebele mpe moyen te mais oyo bosi bomona eloko ya malamu bakosalela yango publicité mateya ya malamu tokosalela yango publicité mpe te yango toloba oyo ayebi oyo ayebi mpe te motema na ye ekangama makasi ayeba mpe te mais ere akomona na bilembo era akomona na bilembo akobanda tuna me ye wuti oya kaka sikoyo eteya kaka na ndenge wana parce que soki ozo explike mokili tosala boto te bakomona me bilembo oyo bayembelaka mokonzi ya mboka sisa bidimbo bamona na bilembo je crois que bavias mara bakocontredire nga te bazala bava kisasa mobimba ye kobeta lisolo ya Kambai Congo mobimba bakobeta lisolo ya Kambai po ebele bango baza na courage bakotindaka message vraiment félicitations na ntango moke tomoni boye na ntango moke Mazembe azwi 5e étoile na ye coupe na ye azongo grâce à partir na biso na sensibilisation na biso na ntango moke toqualifie
Léopard na biso ya Cannes kuna na Coupe du Monde na phase de poule ba ile baso ba beti ba na Coupe du Monde na tango oyo kaka tozwi CHAN oyo ezalaki bloqué depuis 2009 ndenge papa otio ba depuis 2009 comment il bloqué si 2016 mbola bon 7 ans donc chiffre 7 nde eyoko fongama lisusu kaka na ntango nde omoni bakachere bauti na poto donc ministère ekobouge na ntango moke mpe tozalaki na bino wana sasa tozalaki komona boxe de pharaon te mais boxe de pharaon epeli moto mikolo sasa mobimba bakobela lisolo ya boxe de pharaon ndenge ekomona na awa na ntango moke hymne national ezali kobetama mingi kaka na français teme na ntango na biso toprofite mpe toganye mpe kaka na ntango na biso hymne national ekobetama na linga yango tokomisi nzambe mingi tozongiseli bino so matondi tokotika bino parce tozozonga susu babengi biso na bobokoli tournoi moko final nango eza lelo na Delvaux wana na 14h lokola 14h ekoki totiki bino bokontinue na mabongisami totikali toujours ouvert toyoki mpe baenseignement ya batoke porte mwana ya kolo ndako alibekende tuna papa nazali oyo papa aza na kati bon tokolandelaka mateya tokolandela mateya liteya ya monene toza nango na kuvamu ezaki bapesaka babi kaka na moto oyo azali na terrain joueur azobeta bale na terrain ye nde bakopesa bi mpo acha yo oza na réserve ozali kopesa babi na nsima bongo soko okoti te ekipe epoli merci beaucoup mpona lelo tosukisi awa nzambe abatela bino merci beaucoup lolenge boyaki bokokisi ya bino maloba mpe bongo bokaniseli mosala ya takanisela bino ya mingi na mosala moyo bozali na yango lokola batiaki bino bilembo ete bino bokobundela na ngambo ya kokamba to mpe politike biso tokobunda na ngambo ya religion nde bongo tata akanisela bino na ya mingi eyebana ya solo ete bozali bongo ya bango moko matondo Mangombe ezali ebele mais je crois que moto akobunga histoire te parce que koya na ngai awa nazalaka na coupe te nayaka déjà liboso awa nazongi kaka na nzela oyo nabandelelaki donc parce que proverbe français moko elobaka bien ke non ere okomata nzete oyeba ndeni nakokita mpe na nzete kaka na même modele omatelaki eza te okomata nzete après okomi na etape ya likolo osote ekokwea na seno ndenge omataki ne mpe okitela c'est-à-dire que bato ebele bayebi oyo bamona bilili na biso na ebandeli bamona botambole oyo ya ngai na nyonso oyo nzambe akosala na kati ya bomoi na nga ifo na yebaka koleka banzela oyo nalekelaki donc ya kosamba eza te kasi oye yo moko tomoni mpe ndeki yango te etikali wapi komona elongi oyo ya ngai nde nalobaki symbole wana eza biloko ya bato mokili oyo balingi koimagine mais oyo ayebi histoire ke na kati na nga ntange ministre ya sport bajoueur bazali na kati na nga coupe ezali na kati na nga bainstitution ezali komona elongi ya Denis Kamba eza komona elongi
ya makambo nyonso ndenge elekaki soki ntango ezali na mikolo okoya olukanga na kopeso CD ou DVD ya histoire ya CHAN komona tobandaki ndeni totamboli ndeni na kote tokomeli ndeni bato bamona kota suka te bamona kota nini tobandelaki donc boyei na ngai ezalaki makambo mibale ya kotonda nzambe mpona makambo etali ba léopard na kotonda nzambe mpona ngai moko parce que je crois elembo oyo mokonzi mboka atiaki na tolo na nga comme chevalier de l'ordre national Laurent Désiré Kabila et Lumumba ezali symbolique moko monene oyo na kotiaka jamai kobosana na vie na ngai voilà biloba suka mpona bilenge misusu oyo bazwai makoki ya kosekana na bino te mokolo kupe yaki na mokolo boyaki kopresente yango na stade de match. D'abord message oyo ya monene eza ke il faut bajeune bilenge nyonso na basportif nyonso bacomprendre ke no Congo ya occasion d'Europe eza te Congo eza kaka moko oyo mabele afumoki mbango ne eza mabele ya kimia tolingana mpona bomoko na kimia tolanda te bato bakolinga mboka lelo ezika mboka esa te mboka oyo nzambe apesi biso yango oyo mabele afumoki mbango oyo atambolaka gauche mpona kozinga yango de sorte ke garde unité nango unité ya mboka na biso eza na kati ya bosololi entre bana mboka ya koluka kimia po tovanda mpe bomoko message nanga monene. Merci beaucoup. Tata Mukambo 2016 tu en 2009 tu joues Coupe d'Afrique et tu joues CHAN. Tu es en 2016 tu es quitté secret ya Coupe 2009 et tu wapi mais tu es koyoka secret ya Coupe 2016 ancien ministre Kamba ya kena kosenga yango na religion africaine na siège na bango pe balakaki pe to moni yango mboko esepelaki to botali élément leçon ni bokoki kotirer na kati ya élément bato no mingi ndeko tambi tokozonga nanu moke na kote ya coach Okisi Ngoma komona ndenge bazwili équipe ya Léopard donc baza mpe na difficulté makasi donc ye dans kokapete dans amitié na difficulté donc kolanda badiplôme na bango si réellement pena aza moto badiplôme so ezalaki na biso tongo toboya na biso ozala coach ya Léopard parce que oza na difficulté ya makasi même la sélection ni wana esali wana donc on a difficulté ya makasi donc tozonga na élément kotala élément oyo eza lokola na mboka na biso toza na bato bakumbaka ba avion bayebi makambo tongolo basikoyo soki oza na avion ezanga boussole otambola te ingeta parce que boussole yango nde tambusaka avion bato bakumbaka bayebi donc eza lokola mutu bapesi oyo avion mais ezanga nango boussole donc boussole okoyeba nzela okende te biso na mboka tona boussole eza neso ya nzela boussole bango wana sikoyo bino boza na boussole oyo bakopesa banzela bapiste de solution mpona tomboa ya sport mingi nao na football mais eza kobima lokola ezoleka na matoi ya bato lokola ndi balobaka inkipa ezoleka bango wa donc tozoyeba te nini oyo esengeli pena tosala mpona bango donc biso mpe tokolemba te tokomartelaka kaka siki yango makambo oyo mpona kozongisaka bango na baraison parce que faut totraiter bacause mpona tozwa mpe bénéfice malgré bareconnaissance na bango baza nango parce que toyebi bareconnaissance ebele bango mo balobi basenga yango mpo bangunza élément donc bangunza bakosala te bayebi ke sika coupe ekutaki me na lelo bayebi CHAN ya 2016 tozwaki yango grâce ya bangunza oyo mokonzi nango ezali fumukusu apesaki na l'époque azalaki ministre ya sport Denis Kambala donc mais ntango bazwi yango reconnaissance ekokota na mito ya bato donc eza mpasi mingi kotala mboka ya boye na badirigant ya boye toza na bango lelo na eleko oyo na mboka na biso eza mpasi makasi donc ezosala soni bamilobelaka te ngai napesaki boye ngai natangisaki ngani mais biso lokola toza bana tokweyaki na elema wana fo tosunga mokili ndenge ndeko alobi ete boza na avion kasi soki boza na boussole te bokoyeba kotambola te boussole ye wana tata matumona 2009 tozwi CHAN ezalaki le 8 mars mboka eningani ti tokóma na 2016 toye kozwa susu deuxième CHAN soki elema epesi pole 2016 CHAN tozwaki yango grâce ya mokonzi ya banganga ngunza mpe ministre asenga yango bomoni elema bongo ya 2009 tokolobela yango lolenge kani ezalaki nini organisation Santos Mutubila azalaki na bajoueur oyo bazalaki à la pointe yango esengaki kozwa
to elekanaki mpe kaka na banzelo esengaki elekana mpe susu mpo tozwa yango mpa bangangunza kaka matondo ndeko tami na kopesa biso maloba omoni ezalaki coïncidence esalaki ke mois de mars le 8 9 mbotama ya mobikisa bayini fumuki mbango ingeta mpe basengaka mpe yango basenga mpe yango lokola ezalaki le 8 le 9 le 8 mama balati maputa oyo coïncide na le 9 oyo mbotama ya mobikisi na biso mokili ya molimo oyebi te ya solo bana pembe yango tika bana basepela olandi ezalaki na sanso wana mpo tomata tokóma na 2016 boyebi ke Denis Kamba en fait ministre Denis Kamba oui azalaki président ya section foot na ASV Club na 2012 na stade na bosa Tata Raphaël ayaka wana bayaka kosenga bokasi mvite kene liboso bokonzi banganga nguta kutu bapesa bango na Varese na babalon bakomi na drapeau ya moke bakomi club de l'indépendance pesi vita likabo pona koloba ete bamaghrébien bakotika kolonga vita ta mokolo moko yango tomoni na 2014 parcours ya vita ti bakoma na finale vita polaki donc ti vita so pile bamaghreb na période wana akoma ti na finale bamaghreb mpe baganye likabo oyo bapesaki bango mpo ya mokonzi banganga ngunza na busol mokusu ki nzala mpanda na ngola ntango sikoyo bango na 2016 bayebi kokoma esika oyo bango bakomi batalisi baye comprendre vita alandaki boye boye seki wana eza nzela ya solo mpona kende esalaki nde bongo nde yango bayaki awa epai ya mokonzi banganga ngunza mpona kosenga jean bolandi na 2016 ndi yango tozointerpele mpe ndeko konde serge konde ndeko ministre na bamboka oyo eza développe tomonaka soki moto akomi esika mosongolo afuyaka na baarchive nalipase atali ndeko oyo asalaki parcours ya malamu nde akolanda asalaki parcours ya malamu asimbaki wapi alandaki wapi ya malamu bazwaka ndeko ministre serge konde landa ndakisa ya mwana mboka sénateur Kambai ingeta botala ndenge parcours na bango ezalaki ti bayaki mpe kotombola li nzanzana so bolingi bobima mpe ministre moko honorifique boya bolandaka matambe oya kose retrouver na abana déjà koyoka le 22 janvier ezalaki en face ya chance na ye akutanaki nango ayoka ministre Kambai alandaki mais ministre oyo lelo balandaki ayokaki na matoi donc alanda kaka nde nzela bonga yango oyo ndeko ministre Serge Konde ntango yango oyo bato baoloba mwa mingi biso toyebi ke okosauve honneur na yo honneur na yo soki ozolanda ngai ndeko na ngai ntango yango oyo yaka ozwa pena na lolenge ya solo mpe ya malamu po ete okoka mpe kobima ero ndenge aluka busole tata mokango tozoshite kolandela télévision eza ngonga bato basepela match ya tension na Rwanda mwana mboka na biso moko to wazeko ayemba fimbu tozoleka nzoka ezalaki na bato oyo bapambolaki oyo basengaki coupe epesama mpona mboka coupe mpe epesami mpo tomoni na kati ya bilili mwana mboka sénateur Kambai ntango asengi na ntango wana ministre ntango asengi yango mpe bayebisi eke bokozwa yango mpe tozwaki yango ntango toke na baédition euti kolanda tokomi kokweya eza kutu na édition moko ekongo braza kutu aeliminaki voire même biso toparticipaki na chane yango mpe te ya makusu na retour na match ya mwana mboka makusu toloba ni baministre oyo balandaki ministre Kambai eza baboyaki koyoka yango bakotaki na kati ya libulu mwana mboka mpe Serge Konde esika aza mpe soki mpe akobi kaka na nzela moko oyo mwana mboka ancien ministre na biso Willy Bakonga oyo babemaki équipe nationale tozalaka na kolela kaka ni matondo mingi ndeko tambi na mokuse kaka e balanda nzela oyo bayokaki na matoi na bango mission nje ayebisaki bango basala so balandi kaka nzela wana porte efungwami bayokaki na matoi na bango so balandi kaka nzela wana so balapesi bango itinéraire porte efungwami mapambo ndeko wana akutanaka na problème oyo alobaki ke na kokende partout sauf kuna
obi soko nezaki nini azonga ne bimbe ne sika coupe asaka temeti oyo eza makambo ya tembe to eza makambo ya bomo ya bato kasi te na kata bomo ya bato bata tembe bazalisi ye mpo na azomona maso ma otambola malamu nzoka makambo etambola malamu elike na banganga mbinzo azobina na kati ya nzungu nzoka baoteka ye olandi ngonga yango oyo batika biloko bayaki mipanzi baya baya wana ezalaki liloba ya suka ya emission manaka mokolo mwa lelo ya tata na biso matomona bandeko esika bozwami manaka oyo basoka ndenge nini manaka sport baokende kozwaka baelema ya mokonzi ya banganga ngunza kotia pamba te eza na ntina bomoni elema oyo mwana mboka sénateur lelo melobi ancien ministre Kambai nzoka ayaka kosenga coupe na religion africaine mais lokola mokonzi ya banganga ngunza basalaka publicité te bayaka komilobelela te biso tokutanaki na libaku ya elema wana tobaki te fo tolakisa bandeko pamba te soki oyo lelo mpe ayebi esika coupe ya chani ya 2016 eutaki ekosunga ye mpe azonga mpe lisusu na source wana ye mpe akende kosenga mpona 2023 tokoka kosepela mpe lisusu na chani oyo mpe lisusu ekobetama tomoni batitre ya awa sengi beni 8 match joué 4 défaites 2-0 na 2 victoires aza na diplôme oyo akoki koentraîner même Real de Madrid est-ce que likambo ya Congo eza oyo mokonzi ya banganga ngunza alobaka te eza likambo ya libabe to eza likambo ya diplôme tomoni mwana mboka Flora Ibenge tominimiza ye par rapport à badiplôme aza na yango mais mwana mboka Flora Ibenge tozalaki kuna belike so tozobeta libanda toganyaka amemi biso ti na 3e place na 2015 tozwi chan ya 2016 na mwana mboka Flora Ibenge abenisi vite 2 coupes mais bato oyo nyonso tokumisa badiplôme sengi beni banda histoire ya makambo bale banda na mboko eza na coach moko te aza penepene naye na badiplôme mais botala baresultat na ebisika nyonso aleki est ce que tokobandaka kokoba kaka kotiaka elike na badiplôme to fo tozonga nano ndenge nini esimbaki te ministre Kambai bomoni elema na vita ntango aye kocomprendre moto moto ayebisaka vita ke baarabe bakoganye te vita koma ntina vita azwa coupe mais atikala kopola te na 2014 awa wa 2 buts partout na retour 1 but partout vite asani a raté coupe na règlement ya foot mais vite atikala kopola te nana lobaka langage wana ke na époque oyo l'équipe barabe ekoki ko gagner avec les konzi ya banganga ngunza est-ce que moto ya bongo akozala moto soki bozoki ne kobeta ba compétition makasi to ba match ya makasi akozala négligé to bobono ke ne kozonga epa na ye 2 mois avant match ya makasi oyo ebelisi bato éliminatoire Qatar 2022 contre Maroc liboso ya ministre ayebisi ministre awa eza likambo ya banganga te eza likambo ya niongo nga naza inspiré pa nzambe nazoluka mbongo te alibolelaki ministre aluki bato nyonso asali kaka lokola mwana mboka wili bakonga ndenge asalaki aki aluki bato nyonso ye mpe asaliki te 4 millions ebimi na match wana na bajournaliste bakomaki banganga 250 nganga sor ezalaki nini moto akomi ntina esika aloba bosangisa banganga baloka mboka me bino bofuta niongo tosala cérémonie naza na maloba oyo nakopesa na bachef coutumier mpo bachef coutumier mpe bayebi te esika nini ekipe ekangama meme na bajoueur mpe bayebi te le sel moto ayebi eza mokonzi ya banganga ngunza bajoueur bakotelema baancien joueur bakotelema bachef coutumier batelemi apesi oyo maloba boloba na suka nango ye sikoyo ayebi oyo ya kosala po ete libabe ekoya kosila tobendi suka na manaka na biso soki bosepelaki na émission ekomeli bino na mokolo mwa lelo mpona nini te tozongisa matondo epai bandeko basonga biso na nzela ya cadrage tata na biso kwaku maisha elongo na tata mbala bango basonga biso na nzela ya cadrage na nzela ya montage oyaki na tata na biso ntimba sipe mpe tokabolaki makanisi na plateau ya mokolo mwa lelo na tata mokangu mpe elongo na tata na biso matumona bandeko oyo mpe bakompatiaki biso na studio na mokolo mwa lelo tomoni nyangwa diakota baza wana cordo kivuya tomoni mpe noko ndombele botale kimi ya nzambe ezala na bino tokutani na bamanaka oyo ezali koya